discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire. Et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, 83 millions de dollars américains des minéraux entre janvier et novembre, en hausse de 52% par rapport à la même période en 2021. Une hausse qui coïncide avec la période où l'activisme militaire de Kigali, prouvé et documenté par les experts des Nations Unies, s'est accru dans l'est de la RDC, causant des milliers de déplacés et de morts qui s'ajoutent aux plus de 6 millions d'autres enregistrés au cours de 2 dernières décennies. N'oubliez pas, le Rwanda tue en RDC. Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosolam, yeah, 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 Sosolam, Sosola, eh, Sosola, ah, Sosola, ah. yeah, temps pour toutes les... Voilà, bonjour, bonsoir, na batu nyonso oyo bazolanda biso na kati ya Isaac News Télévision. Na pesi bino nyonso mbote losako bandeko oya ngai. Na pesi mbote bien l'image. Mbote na yo mama Karine Luta, mama Ro losako. Mawa pasi. Affaire Goma. Makambo. Bandeko nazotela bino audio oyo Moyindo Nzangi ndenge azoloba. De toza na contrôle ya côté nyonso te. De bakale côté tout. Côté tout bakali. Tant musu bagomemela batu moi mai, basoda wana, moi munitions, tout ça, mais na mai. Côté aéroport, côté nyons, de ba étudiaki makasi pona batendre Goma. Mais tolandana no audio oyo bongo tozonga sima. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un renfort puisqu'il contrôle le lac, il contrôle Sake, il contrôle Kibumba, il contrôle le parc et de l'autre côté c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, elle était aérienne, mais vous savez que l'aéroport était sous les airs directs de batteries et de missiles positionnés à Rubavu. Donc c'était très difficile de pouvoir le faire à ce stade-là. Mais il faut dire que jusqu'à présent, ils continuent à se battre, nos militaires. Au niveau de l'aéroport, des photos circulent des responsables militaires rwandais et du M23 aperçus autour de l'aéroport. L'aéroport est toujours contrôlé. Vous avez des nouvelles par les FARDC? Oui, il faut dire que je vous ai dit qu'on a une pression, une très grande pression au niveau de l'aéroport. Il est donc possible qu'une partie de l'aéroport ne soit plus de notre côté. Monsieur le ministre, merci beaucoup de tous ces détails. Merci d'avoir accepté de nous donner... Je voudrais aussi ajouter qu'en dehors de ça, ils mettent aussi des pressions aussi des structures sanitaires. Je crois que ce matin, ils ont tiré sur des ambulances, des hôpitaux. On a aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux plus de 1700 blessés de civils. Et il y a des hôpitaux qui n'ont plus de carburant. Les gens ne peuvent plus supporter de faire la troisième journée. C'est comme ça que vous trouvez que dans plusieurs quartiers
Les gens essaient de sortir par force, aller ouvrir des magasins et essayer de se ravitailler malheureusement par des... Voilà. Boyoki ministre Moindo Nzangi makambo azoloba wana. Donc RDC asuki intervention côté goyele ezaki pona avion go kita na aéroport nzokande aéroport pe moyen avion ekita ezate de makambo eza ebele de mituka ko ezolongwa Rwanda ezokita penza ezoya kobunda de eza liso M23 wana te eza nde barwandais bakoti penza basinya bazwa ngo penza mabele yango nanko ata guerre babetaka na ambulance te babetaka na hôpital te mais yoka esprit mabe babeti babombe ti na baambulance na bhôpital 1700 personnes oyo baza blessé oyo bakufi kutu balobi te Kagame kofuta un jour kota lac babloqué Ariane babloqué côté nyonso babloqué de baétudiaki bayebi ke baétudiaki partout Goma bango penza bazaka na susi nde Goma wana bomonika balinga bakata nde na Goma wana Nzamba sunga biso bandeko paseza boyoki Moindo Nzangi ministre oyo azaka kuna azana kati ya Goma abi azokamwa de bazobunda barwandais bazobunda eza liso M23 te ekomi barwandais bazobunda avec décision basilisaka bato babi soki esali une semaine biloko wana nombre ya bato bakokufa ata mosusu bakoleka oyo bakufani na Kisangani 7 jours ya Kisangani mais Nzamba kosunga biso intervention de parti côté aéroport parti eza na FARDC mais ebongaka bwana parti moi intervention ezoya moi soutien ezoya mais FARDC na basoda na biso wana mususu bango intervention to bato bagoya tikela bango munition baza te oyo bakoki ko rapidité moi soki moi munition esili côté nyonso barwandais babloqué yango moni eza na mwa video moko awa nazotiela bino mwa video wana basoda na biso bande kosala babeta na nzela mai bankadre bango bazomema bango babi baketika bango ti na maboko basoda rwandais baketika bango ti na maboko ya basoda ya nini ya M23 naza na video yango awa nazotiela bino botala pasi oyo bakor bokendaka kosigner sikoyo eloko ekamusa ngai biso na todeklara guerre te na mboka na biso bandeko
likambo oyo ekomi likambo mosusu me nzambe akosunga biso, nzambe akosunga. RDC ekozala mutu moko te akozwa ata mabela RDC, toza na elikya. Merci beaucoup botika malamu ezaki wa bino José Yung l'homme simple, toyaki kaka boyoka oyo ministre Moyindo Nzangi makambo alobi. Tamusu misusu bazaki na idée que yebango ke Goma isa partagé. Moi parti FARDC, mais moi parti une grande partie ezaba M23 au babengi ba Rwanda. Voilà botika malamu tukutani na balasima, on est ensemble ezaki ka wabino José Yung l'homme simple. Bye bye. mokili yango moto asala yango abetela yango tolobo ete me yo so mokili omatisa yango na moto mpo na nini ndeko eza nini kitisa yango ko okobeta tolo mpo na nini ye moko akela abetela yango ata tolobo ete ye tampo to